Simba pamoja sana. Bakende. Ande je merci mtamu. Simba wina na bana beto bambata. Mile boiba jango. Là, aucune question. Comment on a sonné à Méline? Papa, mati c'est longi. Eba, tabo. C'est longi de abeto. Ah, petit on peut. Nous avons un placement. Je vais à ta seule, le roi va te poser. Bonne chose, Yangara. Bonjour, commandant Facebook. Oui, bonjour. Tout le monde est là pour guider Sima Mikolo, moi qui me kotaki. Les lots bengi biso lisu na mabele. Tout le monde est bande comme ibalo mibalo tse bango maboko. On va expliquer la ndiamoli à télévision. Problème est ça. Merci. Bana oyo bazali kaka bana oyo tozokanga comme d'habitude bokangi botingi aki les droits babimi soit disant ba mineur bokangi bakei babimi oyo général ado ozomona oyo nakangi deux fois eza troisième fois ko botola batu ba téléphone ko kata batu ba machette lobby ezalaki mubulu bitumbe bunamaki yolola kimbangu ça ne va pas bitumbe sur 3 heures du temps tolandi bango bakimi. Maintenant lelo bazo kale mutu na coin lokola na plainte ba déposer ki na Nyangara contre bango bazalaki 6 babuka ki boutique ya papa moko bazui 1,200,000 francs congolais na biloko mususu na ba huile ozomona bachena ba litre bakomi ko kende kotekela ba mama. Maintenant lelo en pleine action to kuta bango ba kimi to landi bango ba koti na tina plafond. Mais lokola eza na kaya fragrance bazali ba criminel batu mabe ndeto koti to zui bango. Ba bimisi ba gilet o ba dorko na poche ye mesiado a visé yango azui lichette a tchela se ambetu to récupérer yango na yebite ba parents na bazolo bana tuni bango mwana na bino sala na salon de coiffure ou bien comment pour otamona ba gilet donc bazali bana o bazonyoko la population na Kimbangu na bandi mbalonde na tche bango maboko ba ozo sous chance à kobikati. C'était un peu ça. Merci Mogondi. D'accord. Papa bonjour. Tout le monde na 1 litre d'huile. Au teka mafuta. Wenda somba huile 1 litre o yango lambela spaghetti nyoso. 1 litre o bapesi ngo a 1 litre o na moni o a na mo 1 litre. Baye boyibaki mafuta na butu. Bo ba cicatrice wana oziango. Ka pamba we bana yolo bazwi yo bazokisa na match ka pamba boy. Merci. Bo tatouage bana yolo be kamba beta on. La bombelo bongo tala maele tala na no caché na yenga songa mbeli tala mwana oyo dozibali azwedi abakashon aza motema mabe ye to tinda esika bakonza minene bazali basaje pona ye sko ndenge commandant Facebook atio maboko message nini opesa epa bakonzi batio maboko likola mabe na osali nde batio maboko sikoyo message eza nini okoloba
abakonzi baolanda azala suma biti ya chikaka atanga atwaze mele balimisa yo balimisa mwana azuna la sute merci azala pe suba biti bonjour comment on est comment on est Kwado Aldo bakakangi oseni bakangi biso tojo somba spaghetti totiki na ndako tonga biso tokesomba huile tokuta yo na bango biso kangisi baleka na bango tokeka be toma mama moko abimi biso mona esi tobi omi azo esi tosani abe biso tobandiwa mama tokimi tokoti na ndako bakoti na kati ya pa basali des autres babuki porte nini biloko bine bungi na kati ya ndako nakopoate baye na biso ao biso toyibi 600 tobuki boutique plein auta kozala alobi biso tasimi nzela ke alobi biso te mpona kopoate baloba biso toyiba 600 babillion ui toyebi yango te aloba yango nisuki kaka boye bango te bo la police était ka huile bo apesa huile wana la police était ka huile biso moto azwi huile ebandi na ndenge biso tozwa huile biso otambola butu te boye place pokenda obuka yango bozwi huile biso tobuki wapi basoda bateka huile bo apesa yango bino yango atesa papier bonjour chef ah toza pour expliquer biso toza wapi aveni nini na point sur avenue Nyanga Sucette Nyanga message nini okoloba na bon fa bakende kaka bao babikisa ate po bakende ka elo lobika yango wana po bakende ka babikisa ate non na nzela bikisa ate mais talena na bapote bilebe ndanga za kota na njoki merci kota na zokala As chef d'antenne, il y a poste de la poche la police Nyangara. Toujours sa restriction et mon colonel Carleou, sinon major Voka. Naba inspecteur chef d'antenne ya action, inspecteur Likofi et Lisoko Azawa. Donc il va passer le matériel qu'il faut. Donc aussi sa criminalité au sein ya nani ya Kimbangu de mama Nyoso azana droit tambola na Congo 24 sur 24 ninga lingi. Waya ko meka ko tient maboko à base ya matériel ba konzi ba faciliter biso. Ben civique au sur ba kangio na butu ozala souda ozala nani fo ozala donc maozate sur ma ba ko boma yo fuma. Ba kata jida chef chef na liboko à date ya décembre passé ba tipo zo mo ko landelo malamu na bango te bitozo kanga toutefois ba ta parquet o tozo beta 7 heures bangonde bazo sala ba makambu susu to kanga meto kuta bango libanda. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes des simples exécutants. To porto cha méthode d'ordre de public. Mais si ka oyo mabezali to tia kimia. En tout cas, ndé loko ngai na bakisi. Quand na bango ba chimide bango à celui qui doit na bakini na parle. merci Les gars. bonjour papa Bonjour journaliste. yo nde pelnia bandeko bakangi Naza plaignant te mais naza déclara. Ya bateau. So bazola li sabato pongi te. La police ezosala mosala lokola bazosala te. Mais bateau oyo babimaka ndenge nini? Ben civique oyo babimaka ndenge nini? Bakei omoni bango bazongi lisusu. Batindaka bango wapi justice na bango eza nini? Tomoni ke eza lokola blague ou bien eza solution eza justice ya solo. En tout cas naza mingi ya koloba te bano bakende na esika batiaka nano bato na pasi. olingi bomona bango lisu te pembe na population Ima kaka ndenge nazoloba boye na combien ennemi? Bon na butu ekosukela nga ndenge nini? Na lichette tala. Na suki wana. merci andoki to aboni so boy to bolola bango boy so ba kutela so ba toleka butu moi ba katokela ba cop suka na ko limwe na yo mais moi kimi ekoti na ndenge commanda Facebook ata moi bata komanda sali bo baza pe ebele batikala ebele ife kozwa bango moko moko bakende bazonga te merci Kotsa bango.